Soyez les bienvenus, notre cher fidèle internaute. Batounia Soubazou Libakou, Yakoulanabiso, sur votre chaîne, la meilleure chaîne du moment, Miss Télévision. Beau s'abonner, beau s'abonner, beau s'abonner. Maintenant, confiance sur Bossa Labiso. Je le réel plaisir d'être encore devant de vous parce que vous êtes tellement nombreux de nous suivre. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Nebozo Monabaki, c'est tellement ébélawa. Surprise, n'est cordo, voilà le surprise, le trouver ta masolo. J'ai aussi ma concert à Awa. N'a trouvé ta masolo par rapport. Image où on a une live, il y a Miss na Facebook. Il y a une image qui a fait le tour du monde. Il y a mon amour qui est toujours chaque vendredi dans le cimetière à maman. C'est là qui ne pas si na mutema. Nabiso awa nabino. C'est là qui ne pas si makasi. Merci pour Nathalie alors mon coco Miss de Miss, la maman des 5 stars. C'est une femme qui a le cœur d'une mère. Le cœur d'une mère a le grandeur des continents. Parce qu'il a le cœur où il est avec tous les abonnés à Miss de Miss, c'était la chose promise, la chose réalisée. Je suis avec Allegri à Lubanza Dio. Nayende trouvé talelo par masolo to koyamba batuana to pesa bango eloko oyo bandeko nyonso poto bakanisila ki bango ba pesa bango et mbote pele batu bazola na un mot par rapport à geste wana. Merci beaucoup Ezer Kaya, les grands journalistes. Donc on dit déjà coucou la famille, coucou la famille. Donc on est une famille Miss de Miss TV et au Sangisa biso vraiment on est une famille. Les loto zawana de kaka les grands journalistes Ezer Kaya Outkolobango que tu as une surprise mon corps. Tu as une surprise mon rôle les loto yambela bino moi no bozeli mingi boyoki mingi solo na internet Clovis. Comment est-ce que souffrir? Comment est-ce que la vie a coûté na comment qu'on a vie oh à s'attendre qui n'a ngoté mais tellement que bino ba abonné à Miss de Miss TV bozali et puis Miss de Miss yemoko tanya leur mukoko oh azana mutema ki bo mama ndenge kaka ezaka ya tukoloba donc na objectif même ça liboso ya chaîne Miss de Miss donc tobi ke faut kaka to sunga mwana na ndenge kambele pesa maki ba abonné tout ba mobiliser quelque chose et monani ya mwana lelo to bo même une surprise à makasi bongo ta ezaka. Merci, restez toujours branchés. Là, je vais appeler le cordon de cette chaîne. Pas qu'on tape Nandeko. Batnyosu ba nakabiso o basenga ki ba monae baya ndeko yaka na cordon basala entrer na bango. Je continue toujours à remercier Batnyosu basunga kabiso basunga Miss de Miss. Merci Nathan alors Mokoko. La chose promise, la chose réalisée. C'est la grande équipe de Miss Télévision de Bozomona. Nous, c'est le cordon Balu Louvozo. La personne qui est au four au moulin pour soutenir Batnion sur Miss de Miss. Si vous voyez qu'aujourd'hui le travail s'est fait comme il faut, c'est grâce à cet homme que vous voyez là, Balu Louvozo. Merci de votre soutien. Elle le Bozomona, comme tu as présenté, déjà la journaliste ou a présenté l'émission du Toko, vous voyez déjà Allegri. Tout ça, on a dit awa, moi on a dit au bureau qui coule là, bureau qui mbila. Bato motema malamu zambalo la pambola bino parce que gesto bosali na ndimi sami ke nzambalo la pesa 1000 fois que o bopesi bo pesa ndeko na biso ya bonjour. Bonjour. Comment on a Clovis. Voilà, comment on a Clovis totala ki vidéo mo bana batala ki vidéo na yo moko uzala ko lela je sais pas so ko betla lisolo mo mukima kamolika indeni balobaki ngamtu na boma mama biso bakundaki na cimetière kitambo ande na kenda kuna tuna kesonga mte abomaki bina rutuna e ayo sangelo tena tunya na baluki na zongi na Yesu na tunya baluki na zongi. Voilà, comme vous voyez c'est triste histoire mon amuke boye azana fardeau mon amute makina retourne na cimetière. Si réellement c'est tel que tu es, c'est lui à Aboma Baparanaï, ça fait très mal. Merci vraiment parce que bonjour vraiment les canisiers au son à Bandeko. Voilà, n'habitez au fond d'accord, vous avez pas au fond d'accord. Au fond d'accord. Bandola albana na rampo bling na ba pelus na kutana na pa chirinde mtazoki nga yani mtakomsanga bwana koma ko fande pa na e pe mtakati nga su skole lo ke mtasonga zatena. Comment tu na sunga ngati kalkanga mukoko ah papa tira ki est-ce que le pont un peu ba bengana ote te to fonda na makarine voilà bande comité mamalamu
Mouto après ça peut-être 100 fois, 1000 fois, il en a qui. Alors, il est encore jeune. Bah fait typer en mozoya ana vip ceux qui peuvent monter ma beaucoup sont peut-être pour la survie na pour la classe na ça sera aussi une bonne chose. Invité le mandat aussi tu peux ajouter quelque chose. En tout cas ils ont mawa ils ont vraiment pas si comment on a histoire ya moi na mukie vraiment lokola Clovis aux âge ni 10 ans ils ont vraiment fleur de l'âge aza vraiment encore moi mukie il ne sait pas comment s'en sortir. Azana nu mwana muke donc soki biso o to landa sikoyo yo to suni mwana ote a mesika musu yo kenete en tout cas na ebe ki na muke oyo zanango na muke oyo miss de miss azanango na muke oyo cordon brali biso to zanango wa so to suni mwana oyo nzambo azana likolata la biso en tout cas a kozanga te na opambola biso pour Clovis ninga tu loba wana mutanda ko sunge papa chéri wana atu ko zonga na ye. Donc, atikali awa na responsabilité à maman Karine, seulement une femme au bazui pour que atika la ranae. Alors, ce qui soutient Ezate, comment est-ce que à quoi s'en sortir? To lingite que l'obito ka susu que Clovis azonga ki na libanda. To lingite ka susu que Clovis a koma ki sou phaseur parce que les lots tout le monde ba kuluna ba enfants de la rue, nyo se bandi na bilo amike boy. Et bandi kaka na biloko moko ke ndoki boy alors pour na ko éviter makambo wana pour na que ba situation wana socio ezala soute il faut vraiment ko sunga donc mwana mukie boy tant que mwana amona ninzela ya ko bonga vie na yango en tout cas to zanga te to sunga et pour mwana tanga comme aussi quelqu'un dans la vie ndenge to omona par-ci par-là, président, ministre, pourquoi pas aussi un jour Clovis, tout le monde a commis aussi une personnalité, na Katambo Cannabis RDC, pourquoi pas aussi à l'étranger. Alors, de lancer Soumbela, en tout cas, pour aider Clovis, moi, qui a 10 ans, Azana parents on l'a traité des sorciers, en tout cas, ils ont du solo moko ya passé. Na évité ceux qui cordon brali, Azana est là aussi au lobapo na du solo à moi na biso Clovis. Bon, Yakoloba, ils ont vraiment ébellé. Je sais que tellement tout ça, la tour de rôle et la parole. Et moi, Mouki Yakoloba, pour l'instant, ils ont passé. Il y a la église, le pasteur, le kangara, le bandoki. Bukangin doki, mais Bouébi Ndengeni Yakolonga la kindokité. Ils ont vraiment passé. Ce qui est là, Kinshasa, na RDC, il y a trop des enfants de la rue à cause de l'église ébellée et de pasteur ébellé. Lelo komona mwana loro la Clovis boy azana 10 ans akenda akolela na tombe ya mama na ye atuna na mama na ye soki ye mutaboma mama na ye ils a vraiment passé ils a passé makasi o ngana kosenga na ba pasteur o bazosala ke lelo ya kokabula mabota batu bana o lelo bakoma ba fazer bakoma lelo bakuluna bakoma kolala na libanda bazanga lipa bazanga elamba kolata iboye bake nzambe arotuna bino Nzambe a retourné à Bino. C'est ça vraiment. Mais toutefois, tout ce qui ne le pas Ezer, Yene Moutaroé, ce soir, aux la biso ma parole. Merci Cordon. Nous continuons toujours à dire, à remercier toute personne à bonne volonté. Au Bakanga qui m'a beaucoup côté, au Bakanga qui m'a maté pour soutenir Ndekonabiso Azawa. Il y a ce que tout le monde yeba. Tant papa n'a pas koufa qui yeba qui n'a pas koufa qui. Yeba qui. Yeba qui n'a pas koufa qui. Yeba qui mais. Anana ebunganga na mutu mukolo babungaka tant siko eloko ni za ko motiver za ko tindika ko kindaka na cimetière otuna baboti na bande ko eti ba papa leki ba makutu bazala kate bazali babenga ndoki ngamteleki siko kina otuna papa ba na mama soki yo mutu mo boma ba tsante mo ba bomanga pe siko bato bela mutima malamu na mukili mubima ba iba otika yo te ba soutenir yo soko yebisa bato na nyonso nini Tamba sunga bango apesa bango bikamwa apesa bango makasi basunga ngai yo ni siko yo okusenga siko na bato nyonso basalira yo parce que bongo ba yoka video na yo balanda ki yo te ba yoka ba motali ka video na yo bango basungi yo siko ozana mwana sengi po tanga sengi siko nini ko senga bato msusu mutima malamu o bango balanda ki video liboso te na oyo basalira yo ni basunga batangisanga balkina côté na vanda sambila wa na vasilom
Voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut encore ajouter. Nous remercions toujours les personnes de bonne volonté. Yope Oyo, aux gens toujours dans mon thème malamu pour soutenir. Parce que les qui n'ont pas fait ndeni, vous avez plutôt quoi que vous avez pris les qui n'ont pas fait ndeni, bandani na bela katone expliquer battre sur bazola na kufa beta moi lisolo. Abandaki ko bela babengal biso ngane babim som tolie mama biso. To altolali abanda de obela banda kala. Azobela ya kisa melse zati. Sombelie dolara na melse ala altolali na pokwa na tongo tolamuki na ala musala mukate na tombole azolingo tombo bate. Na kena ko yebisa bato. So bakunda kayo. Na kitambo. Donc yo ndo sumela kisi boza fanda place ni tambo dingana bini. Ka kote na banda kola na wuleri. Boza kola na wuleri bini na wuleri pa kofi. Comment les alana? Shadow. Il n'y a pas d'accord mbali ka lokola. Amon bal. Tu vois, j'ai de larmes aux yeux. Je n'arrive même pas. Vraiment, isolo toyeba te soto bakisa su nini. Soto longola nini. Mwana abungisa baboti. Abande kobunda etanke yaya. Po abatela pe leki na yo bazalaki na ye. Mais hélas, donc la vie est une surprise et belé qui n'a pas moi na moukié na ben tempérie exposé à plusieurs problèmes peut-être à coca qui ko subvenir dans ngote peut-être les qui y en a ko kanza fièvre donc tout passe mais peut-être à développer qui maladie mususu sur ma capacité infection mususu donc to yebité non les qui n'est pas kufa alors Clovis lelo chance yango epesa melié avant dans le quoi bana nyonso abo comme le quoi bana nyonso aza aussi bien éduqué. Le quoi ba mususu ndeto mona lelo pourquoi pas alors c'est là et ça la marana soutien yangana yo vraiment Miss de Miss TV et za wana pona bino déjà to debi bo s'abonner massivement parce que objectif na ça liboso ça non bana oyo bano bazangi bano ba souffrir bano ba nesika la te na mukio nzama pesa biso yango tolobi makam esika nde ya kosalela yango yo olanda biso vraiment kokanga motema te tinda ekokoma tanya lo mukoko ye moko mère de mère ayebi masolo yo ye moko azotala masolo de près parce que makamongo ezo évoluer en tout cas tolingi ke bana oyo o bazangi to sunga bango ta na mukie polisola pasi boye peut-être ata mukolo koko s'en sortir na ngote mais tellement qu'il a trouvé grâce à mon abisso alors to soutenir et puis to s'abonner na Miss de Miss TV pour ma solo ezebele ba surprise ezebele merci. Voilà, comme vous voyez là à ma droite c'est maman Karine, c'est la personne hors soutien aza vraiment na moi pour l'instant je peux dire. C'est la grande question que je me demande. L'effort qu'on fait là-bas, c'est les sous. La Bible nous dit, tu es le Dieu des orphelins. Parce que moi, je n'arrive même pas à faire les émissions pareilles. Parce que je me mets à la place de la personne, là, la Liban, dans la pelouse, à quoi faire l'inde, à quoi faire là-bas parents. Juste après, pour une prophétie, moi, quelqu'un X ou Y. Maman Karine, pour l'instant, c'était comment vous racontez si tu peux expliquer sur Bazolanda. Ok, merci pour la parole. La rencontre Yangana Clovis, c'était na fanda kinandaku. Papa bandé kokende 1h B pour na examen la banga corona. A benginga aye kokuta na pelouse a fin 10 jours on boule betaka. Mais alali na pelouse na mai wana alali sko batondi ba oleka ba otala me ba okipete. Papa tonga azoleka moni bonga kokite bazaki mi balé place azala ki ala musie a telemi. Bon moi bandi ko poser pe ba question combien ndenge nini ayebisi pe papa donc akoka kite abenga Karine vient vite na ye wana pe na moto ayebisi ngatala mwana oyo ngai papa to tika ete to zwa mwana oyo to kene na restaurant allié to ke to changer bilamba to za kuna ba vidéo to ko tindela pe bino bo mona nde to zwa kiye to longole ba bilamba za kina ngo salité donc to bongisi ye to kene pe na ndako papa to sokolié to latisie bilamba pe ya bien to zuiye mais
na minute ane sika oche ezalaki te. Il fallait ko memaye na orphelinat faut senga ba procédure amikanda moye to memaye bongo ezalaki te. To bongisa ki mena poko atoki ko zongse sukana wileri on esala biso passe. To sali une semaine mobimba to yaka na tongo to zuye to laisser to signer kutu na restaurant mo to sengaki ali aka chaque jour to yaka ko futa to bano sala bongo. Et tant mon papa moni moi était tana vraiment ndenge to sombe so to sombele bilamba bolatisie la rozonga na butu baninga na butu ba beti bakati ba botole bilamba ezala ma papa donc to bano sombele biloka kitoko nyonso ba botola nde papa lobaki azwaki décision non Karine on peut pas laisser cet enfant ici to zoenga papa to zoae kaka en attendant et si ko la te na moi séjour oza azala na yo nde na moi séjour azala na papa kuna na résidence on la na papa ndenge to loba papa kielelo kokenda papa to uchochike na aéroport akei siko na minute au place là les ate netinga place non zala na za est vraiment impossible na minute ngane to okolala to koma siko kolala na l'église na biso to komolala na ye wana jusqu'à ce que solution est monana pour le moment de non sabino moyena lo ba mamsus na télé zate donc ndenge za pona lelo ndenge to zana lelo pona zuye lelo donc comme on l'a en église jusqu'à ce que nous avons une solution mais c'est comme on a et enfin des hommes de Tokyo fan pour mototique à zate place au ticket pesate on peut pas ticket pas non. Quel est l'appel que tu peux lancer na batnyo so oyo bazuli ba kwa kulanda c'est net ce moment. OK non lance appel na ba maman ba papa o toza mité mama wa toyeba ko sunga Clovis botala boyoka histoire à Clovis. Non boyoka mawa lokola bana na bi hein soki ezalaki bana na bino boyoka Clovis mauti libanda umeli 4 ans na libanda malili esika ofanda eza te lelo tozwi ye moto asungaka ye yo pa kei moto asunga ye aza te nga naza na nga na eloko te donc bosunga Clovis bolukele place akofanda donc botike boye te soki botiki ye azonga na balabala soki botali video ya cimetière ndenge alobaki soki bosungi nga te nga mpe na olanda mama na nga na olanda papa na nga na leki na nga donc tosunga Clovis na nga na eloko te na oyo naza na nga ata sans fond na otika Clovis te je vais l'aider bino mpe oyo bozolanda émission oyo bosunga Clovis bapapa bagene bamaman biso tout to aider Clovis ata na 100 francs ekosunga mwana oyo. Merci beaucoup. Voilà, tu as toujours batamutema malam bazon akate geste bosalaki ou bosanitsaki na miss de miss merci merci mama Tania na mutema mola na baboni na biso nyonso basalaki geste ya na pesa malobe pas cordon parce que yende a coordinateur a mon administration par rapport à nyonso bosalaki cordon un mot par rapport à nyonso basanitsaki ma moyen na ba mpona sunga mwana. OK, premièrement de tout cœur tolobi merci naba oyo batalaki ba vidéo ya Clovis auto partageaki na chaîne nabiso botalaki ba vidéo bolandaki ba live ya Miss de Miss pe bukangaki motema te na mwa muke bozalaki nango bopesaki ba contribution yango to pesa merci na bino nyonso o bo contribuaki mama Yolande Simba to pesio merci ya Kadi Simba to pesio merci ya Mireille Topesio merci Topesi merci et pas ya Gigi Topesi merci et pas ya Zizel Mozizo Topesi bino nyonso merci na obo salaki ya contribution pona tosunga Clovis contribution na bino yango tozopesa siko et pas Clovis mais eza ya sukate pe ya liboso te pour Clovis azana place à kolala te Clovis azana place à kolala te nde bazabo bazo ke kolala na kati ya église. Mais au biso to senga bino ezake à la prochaine ba contribution bo kopesa biso to ya kopesa bango pour ke bazwa ndaku ne fiske ndaku moko ya mukie o ba ko kofuta ta $50 le mois bazwa ndaku to lukela bango garantie bazwa ndaku pour que Clovis alala na ba condition bien pour lobipe akota classe nzamba sunga Clovis akota classe na année oyo ezala ta akota classe année prochaine pas déjà na 10 ans bientôt 11 ans. To sunga ye akota classe to sunga bango bazwa ndaku baza na ba condition moko ya bien balala lisusu na kati ya église te ndenge mama Karina uti ko yibisa biso kolongwala bango bazokende inde kolala na église eza na makambo ebele kolala na église eza na ba difficulté ebele kolala na kati ya permanence eza na ba problème ebele. Mais au biso to rosenga bino ezaka ke bo pesa moi mukie moi 100 francs moi 200 francs aux na Kinshasa aux na wapi aux na Belgique na France na Angleterre partout au kozala Rolanda vidéo na biso
ba numéro na biso eza na bozala de cité ata mokolo moko pona mbongo bo pesa contribution na bino ekokoma entre les bonnes mains peto o ba yakadi Simba ba Yolande Simba ba Mireille o nyoso bo contribuer qui pour que Clovis azwa moi quelque chose ekosunga bon ba séjour na mo ba na église yango tozo bimisango na enveloppe pona kopesa bango Clovis o eza bandeko nyoso baza na poto bandeko nyonso baza na poto basangisaki mbongo bapesi yo pour que o vivre nango pendant mikolo oyo yo nde mutu loba moko epa na bango par rapport au bapesi yo sengi bango merci nde basungi ngai Nzambe pambola bino bozwa ngolu nde bosungi ngai vraiment. Voilà. Merci na batomité maman là vous continuer à soutenir toujours ba œuvre botona pour ça parce que nous avons la tika bien maman Karine peut-être c'est le début de makambo minene un mot na batunyo sur ba soutenir ba les gestes qu'est-ce que tu peux dire na batunyo sur ba soutenir. OK, merci beaucoup. Napesi merci na batunyo surtout au bakanisi Clovis na quelque chose dans Nzambe abaxé la bino belé donc bozanga kate ba porte na bino nyonso ekangama ki efungwama. Donc merci mingité au batala qui ba vidéo ya Clovis au bakanisi Clovis lokola bino et belé bato belé ba komia ki ba benga ki mais ba réagir te mais bino bozumi tema ya kosunga Clovis dans Nzambe apambola bino na pesi bino nyonso merci beaucoup. La maman de 5 stars, merci beaucoup. Ngai geste oyo touché nga makasi merci na bino pe ba boni nyonso oyo bukanisi maman na oyo salelo ko makasi. Donc, je ne sais pas si beaucoup pour chuter parce qu'on a déjà le temps. On a le temps par rapport à chuter. Bon, pour bisoto chuter, pour te chuter et ils a vraiment lancé appel par rapport à la fondation Nabiso où ils a déjà lancé d'ici quelques jours fondation Tanya Lor Mukoko, ils ont déjà lancé. Awa Kalamingite, Yango Toza Koebisa Bino Nyoso, Obolandaka Miss de Miss, Bino Nyoso Obolandaka Biso, Isaac Toza Kopesa Bino bonne nouvelle que bientôt la fondation Tanya Lor Mukoko, ba action iso banda sur terrain, au lieu bomoni à Clovis, Ezé Liboso, mais Ezé Soukate, ba action vraiment ezala une grande action où ekozala comme je peux dire comment comme activité na biso ya liboso to dénommé action na l'écrit des orphelins. L'écrit des orphelins isa toponi date na biso ya le 23 décembre toza na visite na quelques orphelinats et cause à la 4 ou 3 orphelinats toza na visite mais na maboko ya Tanya Lor Mukoko yemoko akokokate na maboko ya Gilles Vasimba yemoko akokokate na maboko bato nyoso basutenaka biso moko tokokokate yango to lancer appel pa na bino nyoso oyo bolandaka Miss de Miss bino nyoso boza ba fidèle à Miss de Miss yango to lancer appel pa na bino boyeba ke tozo lancer appel l'écrit des orphelins. Vous en avez posé au félin à la telamba na bonane. Vous en avez posé au félin à la telamba na fête ya Noël. Vous en avez posé au félin à la ketch à la talipapa alia musunya mais la secret na fête ya Noël. Maman kozanga te ya kotinda quelque chose na ya contribution e kozala elamba e kozala quelque chose ya mbongo te koza eloka kolia ba porte na biso isa ouvert pona koyamba ba besoin nyonso obo pesa biso. O nyonso bokopesa biso toza vraiment ouvert ya koyambango ezala 100 francs ezala sakombia loso sakombia sucre elamba o sapato za poso pesa biso e kosala biso vraiment malamu yango to ebisi bino l'écrit des orphelins eza déjà en porte ouvert ya koyamba o nyonso boza nango posa ya kopesa lobby bokolanda déjà Miss de Miss na en live kosala pona kopesa bino vraiment explication claire par rapport à la fondation, par rapport à l'écrit des orphelins. Il y a un peu ça, mais date le 23 décembre où il y a sur terrain, na 4 ou 5 orphelinats pour te ça quelque chose au bino boko ça quelque chose au biso tozanango afin que Clovis P azwa quelque chose
baninga na yepe misusu bazwa quelque chose orphelin eza kaka Clovis te baza ebele na Kinshasa souci na biso eza ke baorphelin oyo bazala na koseka souci na biso eza ke baorphelin oyo batanga kelasi balala na bacondition ya bien yango wana tokopesa toujours merci na bato nyonso bacontribuaki mon grand frère Tito Mukoko, ma grande sœur Nassi Mukoko, bango nyonso bacontribuaki Tanya Laure Mukoko, Miss de Miss, Papa Gilles Vassimba, Papa 100 jours yepe a contribuaki. Topesi merci na bino nyonso Gaël et Gaëtan Mukoko, topesi merci pa Edwin Mukoko, Charlie Mukoko, Blandine Mukoko, Motema Mystique. Topesi bino nyonso merci na ndenge bo contribuaki, topesi merci et pa ya Awilia yepe a contribuaki, topesi merci et pa ya Gigi, topesi merci et pa ya Zizel Mozizo na ba contribution nyonso bo pesaki et combien pa na biso et touché biso et touché pe mona na biso Clovis et touché pe Clovis à lobby. Merci, un grand merci. Na sepe na liloba mo Clovis alobi nzambe ya pambola bino azongisela bino mbongo esika bino bobimisaki. Yango topesi bino merci na obo contribuaki. Merci vraiment Ezer. Merci Mama Karine. Mama Karine obiso toroseng ezakaka nzela ya nzambe olakisa Clovis ndenge yoza moto osambela kalakisa Clovis nzela nzambe po sans nzambe eloko musu ezate bandeko na poto bandeko na Kinshasa bakopesa contribution mais so nzela nzambe toyebi yango te eloko mususu eko salama ezate po Clovis a bat akola malamu Clovis alongola ba souci wana tika kokanisa mama lelo soki Clovis azana souci wana azana ba makambo wana croissance na ye ekozala bien te akokola bien te akozala na mwa ba retard mental tout ça mais soki souci wana ezate Clovis azala heureux option tozana pour ça ki azala heureux azana souci wana te azana nini wana te topesi merci kolemba Clovis te ezala makasi vraiment na Clovis pour biso fondation ya Laure Mukoko biso chaîne Miss de Miss TV tokozala wana chaque fois pona ko komemela contribution bandeko na biso bakopesa contribution ekouta na part ya fondation Laure Tanya Mukoko nyonso biso tokomemela yango topesi pena merci tozongisi maloba epa ya ndeko na biso Ezer. Voilà, nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Merci à la grande famille Mukoko. Ya blandine ça biso na binoti nati c'est bon basala ba ventiste na ngai biso na binoti nati kanisa mon bosanga na cité du fleuve non c'est là toujours. On se retrouve au prochain numéro toujours sur le même plaisir et même ambiance. Merci beaucoup à Adomocha Xbox, merci. Si je peux passer à total juste 2 personnes pour cette profiter au clôturer permission. Bon, en tout cas, si on a accès à 2 personnes, et ça d'abord merci na Tanya Laure Mukoko pour ceux qui atiki na chaîne ba bloka boeleka et ça pour na ana mutema wana ya osunga et puis sponsor vraiment toi on a posé bouger Mystique Pia maramonde yango donc vraiment équipe déjà Evandi Masolo et Vandi Mystique Pia sponsor officiel en tout cas coucou la famille merci beaucoup. Bon, juste avant que Maman Karine pesa biso alobali lobasuka pona Papa Chéri tolobi bon retour na mboka mundele na mboka malili to pesio ba mbote belé merci na ndenge au gardaki Clovis merci na ndenge ko soutenir yepé de loin merci vraiment Papa Chéri to pesio merci ya ebele joyeux anniversaire à mon beau-frère Papi. Joyeux anniversaire, mon beau-frère Papi, Motema ya Edwin Mukoko, joyeux anniversaire na yo. Merci beaucoup. Voilà. Un grand merci à maman Tanya Laure Mukoko. Bisiko Zan Zamba Pambola yo, azong selo ebele, dengo kanisi Clovis mingite bazana mitema lokola yo. Vraiment un grand merci. Nzambe a Pambola yo. Bon voyage, nazo pesa na papa nanga Thierry Ndeke donc a manqué biso lelo donc nzambe ayebi akokonsoler mitema na biso ake libela te akozonga donc merci maman Tanya.